Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alina Kanabundela Kailo, Kola bébé et moi. Et qu'il a monnaie na pesa kinga mumia suayeteo. Parce que nous on a eu pété le kola malemba. Kolina na ya diama, Gisèle Oumba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour Balandinio surtout et bonsoir na bandekonyo surtout Oyo Bozolanda biso sur Diamant Noir TV. Peuple congolais de partout, les loto yambili susu, Oyo biso toyebi malamu, Major Tito Ngbanda. Oyo azobunda aussi pona wezali mboka na biso, pona kosikola mboka na biso ndenge tolobaka tango nyonso tu. Bacoin peuple congolais ebele ya mboka na biso lelo eza déjà occupé par Rwandais pe baza ko exploiter yango massivement. Peuple congolais tozoyamba Major total extrait oyo ya vidéo pe tozoyamba Major. Nous sommes le samedi le 27 août 2022. Contrairement à tout ce que les gens disent que le M23 est en train de maltraiter la population. Je suis venu de Kisiza, je suis allé à Tcheya et maintenant je suis à Bunagana. Et ce que nous avons vu, la population va paisiblement à leurs occupations. Il n'y a aucun problème. Donc, tout ce que les gens disent, ce sont des médias de mensonges. Ils disent des choses qu'ils ignorent. Mais la réalité est tout autre. Nous ne pouvons pas maltraiter la population, ce sont nos parents, nos mamans, nos enfants sont là. La plupart de nos militaires ont des enfants ici. Donc, nous ne pouvons pas maltraiter leur famille. C'est inconcevable. C'est tellement incompatible à ce que vous dites. Alors, quand il y a d'autres rumeurs qui circulaient, non. Tout le monde au sein de la... Voilà. Toyambana nou Major Tito Ngbanda. Wana ezali commandant ya ba Rwandais M23 na kati ya ville ya Bunagana. Toyamba Major. Bonjour na yo Major Tito Ngbanda po toyebike kanda eza makasi boni santé na. Mbote mama Gisèle, mbote na balandi banson ya Diamant TV, Nzambe mokela likolo na sena biloko biso apambola bino. Toyambi. Tozali malamu, nzoto kolongono pe merci pour na opportunité au pesingai. Pona koka ko pesa contribution na ngai pona ete mboka na biso ekoka kosuka matoka na liboso. Ah, Major Ngbanda toti kolanda wana ezali commandant ya ba Rwandais ya ba M23 oyo alobi ke ndenge tozoyoka ba media ndenge ba media baza koloba ke bango bazo massacrer peuple eza bongo te po wana eza ba mama na bango ba papa na bango bandeko na bango donc bato nyonso baosala misala na bango ndenge ezalaka kimia ezali selon ye tokotuna epai na yo Major nini oyo lelo okoki koloba sur Bunagana koyoka déclaration oyo tomoni commandant rwandais ya M23 azoloba. Merci mingi mama Gisèle pour na motuna moyo. Ya liboso na koloba ete ezali confirmation. C'est une autre façon de confirmer que mabele abiso ezali envahi na ba troupe rwandaise. Oyo morphologie wana ndenge bato banso bamoni bakongole bazaka ndenge wana te eza tuti nde azoloba donc batuti baoccupe Bunagana baza wana ezolakisa ke biso tozo kokontrole yango te otembe eza su te Bunagana eza na maboko ya Rwanda troupe rwandaise bazali wana bazooccupe yango alors tozo koaccuse bato lokola tozo mona ba preuve yango wana omoni Rwandais tuti azoloba mais sikoyo na kote na biso ndenge nini ezowumela parce que
eteni ya nzoto na biso ya Congo, nzoto Congo ezali occupé. Et il fallait que déjà tu récupérer ma bene na biso. Tant que tu récupères un ngoteringo loba eloko isalami ezali arrangement ou quoi? Parce que ma bene ezali occupé du point de vue militaire et seigneurie makoki parce que bazana renseignement sur baza sur place wana. Il faut pas plus ça va troupe la biso makoki et l'équipe bango même ata zomi 10 fois. Pona ko bengana bango mais tout ça la monter pona ni. Et il y a quelque chose qui ne va pas, complicité quelque part. Parce que tu as l'orgueil, tu as humilié toute une armée. Or que tu as batupé à solo dans l'armée de Bazali, mais tu as un bongo, tu as un équipement, tu as un munition. Mais tu as un dengo azokoloba, azotema pas azoloba. Ils allaient, maman, ils allaient humiliation pour l'armée nabiso. Mais armée na biso ekobonga ekotika la boyete seko na seko non ekobonga bato le lona bakoloba na biso te donc Gagame atindi aloba na biso mais esengeli tozwa conscience yango na loba qui la fois passée pendant que peuple congolais il faut pas s'organiser na ndenge na bango soki tozo ziraka ke solution euta na baba okamba biso mais Sénégalais peuple à se prendre en charge, c'est-à-dire tout copier, Israël va s'organiser qui est. Il n'y avait pas eu instruction où tu es pas son rôle pas là. La fois passée, il faut peuple à s'organiser comment bakoki ko bongisa mboka na bango moko. Oui, bien sûr, gouvernement est allé, mais ceux qui vont s'organiser sans que va s'opposer dans le gouvernement, une structure, il y a bango moko, bako se gérer, bango moko, bako bon samagamu ndenge moko, il y a bango moko et kozala kitoko parce que image la kisibiso yo, ezali ko humilier biso, ko la kisabiso ke mboka tala, ezali mboka biso ba Rwandais, beaucoup pardon, beaucoup colonie. Et tout ça, Basouda. Bazali formé. Mais, Bibondelo, Bazana Ngozali, et Zokokate. Biso, il faut tous ma bondeli, oh, et leki à Bango. Porto Bengana Bango. Mais, Nana Popé Sango. Et Zali, oh, Bazo Kamamboka. Donc, Biso, toi, Bisa, Banamboka été, en tout cas, tous organisés. Parce que tout se confie dans Bao, Bazo Kamabiso les lois. Bango Maïe les allait ailleurs. Bango objectif les allait ailleurs. Parce que ceux qui ont objectif là, Bango Zalati que Bunagana les a déjà libérés. Mais au moment où nous parlons, déjà ils allaient récupérer. Mais pourquoi ils allaient récupérer? Quelque part, le blocage des alliés. Il y a un moni ou un azakoloba, à Télémé Azoroba, comme si Yaza Mutambo Kawan. Vraiment, toi aussi, sa vidéo, toi aussi, ça extrait en haut. Bon, il n'y a pas de... Nos mamans, nos enfants sont là. La plupart de nos militaires ont des enfants ici. Donc, nous ne pouvons pas maltraiter leur famille. C'est inconcevable. C'est tellement incompatible à ce que vous dites. Alors, quand il y a d'autres rumeurs qui circulaient, non. Tout le monde au sein de l'armée révolutionnaire congolaise est à parfaite santé. Il n'y a pas de haut gradé qui sont morts, comme ils sont en train de spéculer. C'est faux et archi faux. Moi, personnellement, on a dit ça, mais nous sommes le samedi le 27 août. Je suis à Bunagana, je suis moi-même à Bunagana, et tout va bien. Tout va bien. Et c'est que nous demandons qu'il y ait la paix pour tous les Congolais. Merci beaucoup. Ah, azosengela biso pena kimia autour ya ba Congolais, mais yango wana ezali question te. Question ezali boye, toza kotuna epai no Major Ngbanda. Kolanda ba déclaration boye ya commandant oyo ya ba Rwandais aza koloba. Mais lelo tozoyoka aucune déclaration ya Félix Tshisekedi et son gouvernement concernant ezali Bunagana. Alors que ba Rwandais nde tomoni biso nyonso tout tozoyoka ke bazali copier pena oyo ezali ba minéraux po yeba na lobi na biso ke mboka eza nango kimia, donc bazali calme. Motuna ezali boye. Est-ce que eza livré selon ba accord oyo
basignaki ou bien eza kaka une balkanisation imposée par Kagame? Maman Gisèle, merci pour la moto. Nous sommes mibali. Nous sommes mibali ngolo biwa. Bango bazoluka ngai na monaka toujours ezate ke Rwanda. Batoyo balinga déjà ke ba panza mboka ba utilisaka ba mbwa na bango. Batia bambwa Uganda, Burundi, Rwanda, batwana po basala besoin, basala sale besoin na bango. Omoni nakala bayaka, bamindele bayaka, bayebi réaction au peuple congolais. Peuple congolais bazo avani na enye, mais soka atelemi. Alors cette fois-ci balingi te ke baya bango moko, ba utiliser bato bayindu. Po moko le ko yinda, ba bomana tre bango. Et là, on va faire ça. Alors, mais on a ça sur place quand on est basé sur mon tour maillot, ils allaient Rwanda. On a ça, bâti dans beaucoup d'habisso, basali d'accord. Les lois yonangai, tu es bien continue accord wanate. Mais tu es bien été, accord ya kala ezolo bake, bâti que la bango ma bitene ma belé na biso. Kilométrage est belé. Alors, ce qui est là, mon konzia, oazo konza mboka, mon konzia biso na mboka, yerinda tali garant. C'est qu'on protège, il y a des responsables pour protéger mboka na biso. Mais je crois que, assez à l'oba déjà, que, batuba bomanate pona été na mabele. Déclaration wana. Et ça qui déjà déclaration mo munene. Au moment où nous parlons, exactement que mon konzia mboka, oya biso, aza ignorant en situation de passer na Bunangana. Ayebi. Kagame peut ayebi. Parce que Kagame, depuis très longtemps, Yazolingande a annexé Est de la Bisso. Et processus est un peu musika. Parce que tout le baka mbala nation na yo, que l'armée na Bisso est tonda, non seulement l'armée, ba institution na Bisso nyonso, ya mboka est tonda na ba tuti, ba zakuna na kati, ba ngone bazoko kokonza de l'intérieur. Et il y a Zakuta Libanda. Donc, Félix Ayebi ce qui se passe dans Bunangana. Ayebi très très bien. Ce qui, Bunangana est toujours Zwangote, il y a Ayebi. Alors, Bissonde, tu as condamné, mais Bissonde, tu as des solutions. Dans le bail déjà, la fois. Vous avez stratégique, vous avez vu les minéraux belés, donc, mais, et là, qu'on est, naza ko féliciter bandeko bazana parti na biso ya est lokola bazali déterminé biso pe ototikani na reste tous se mobiliser pour to ba sentir que toza na bango tous ba sentir que toza na bango parce que tant qu'un peuple bango balobi non na occupation beaucoup ko mobiliser ba force nyonso beaucoup utiliser ba minduki ndenge na ndenge et ko simbate. Pour occupation et simba, il faut battre yambo kawana bango moko ba accepter. Ce qui va accepter et ko simbate. Alors biso tous supporter bande konabiso. Tous se mobiliser comme un seul homme pour être mabili mana ezal etikala pona bana mboka parce que ba ennemi na biso bango wala kana intelligence bango dali clair, il faut pas occuper mabili na biso ba zoyango. Alors bisonde il faut tout ça là été ma bénémana est à la occuper mais et que ça ma comment ce qui biso toujours la stratégie ce qui biso toujours action coordonnée action coordonnée tous à la diviser parce que les là ba tout monsieur va s'occuper surtout ba bazo kamamboka bazo s'occuper na makamzo de kana est parce que ceux qui pensent que motema bango ezali kuna mbele ba effort nyonso effort financier matériel nyonso il fallait. Et puis ça m'a pour été qui me comme mais malheureusement ce n'est pas le cas. Mais oui, pour moi ça va déclaration mais biso silence total na biso makambo ya élection koto na bambo. Non, biso to côté na biso silence radio. Parce que mon iso ko na position de faiblesse. Yo ko lobani. C'est ça. Tout ça na position de côté na biso dans la position de faiblesse. Ya ngwana bango bazo loba. Mais il faut to comme na position ya makasi poto loba. Parce que potoloba il faut to botana na mabele to botole ngote basoloba vali wana na bunangana basoloba
Baparana bango bazaka wana te, baparana bango baza na Rwanda. Bandeko bango bazaka wana te. Bango baza wana po ba piller, baza wana te po ba batela bandeko na biso baza wana na Bonangana. Non, wana za lokuta. Maloba pa na Maman Gisèle. Merci na yo pena Major Ngbanda tozwa koyoka po makambo ya mboka esala na biso mitema pasi tant tozomona bato mosusu baza koya na mboka na biso balingi bamboka na bango tika balingi RDC e biso bana Congo toza kolela na kolela bandeko Diamant Noir TV ote ba j'aime ebele kandi toyebisa bino so okoti na kati ya émission pena ba j'aime na bino eza ko protéger émission surtout na YouTube et puis bandeko nyonso surtout bazwa possibilité ya kozwa information wana Major Ngbanda za toujours kobunda pona ezali mboka na ye tokotuna yo makambo eza kotambola makasi etelemisi mitu ya ba congolais nyonso surtout na koyoka un député congolais touche $21,000 $21,000 Major Ngbanda malgré la misère où le peuple congolais aza croupir tous les jours dans ces pays biso de retour na repa na yo Diamant Noir nga kotuna nini lelo oyo koki koloba concernant likambo yango et pourquoi Félix Tshisekedi et son gouvernement toujours bakoki te kopesa ba député wana et molima ya bongo soki eza vrai soki eza solo malobe pa na Major panzela biso penda toyoka. Merci mingi Maman Gisèle pour mutuna moyo avant na répondre yo na otangela ba la Diamant Noir TV bana RDC passage moi dans 1 Timothée chapitre 6 verset 7 à 10. Biso to memi lo mo tena mokila wa et puis c'est évident que tant to kolonga na mokila to kene maboko pamba. Verset 8 le dit que ceux qui to na kolia pe kolata eza malamu koki. Mais ba oyo ba lingi que ba s'enrichir na ninga bozoba awa na sanso wana bakukbeya na kati ya mutambo et na kati ya ba désir ndenge na ndenge insensé oyo ekosala nini ekoplonger bato na kati ya ruine pe perdition. Verset 10 yango nde na senge na makasi. Verset 10 le Bible pour être bolingo ya mbongo, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Bango moko, bami boaki na katia tourment, mi tunisami. Moni, ce que moni mabe, un mal. Ce que tracé mal wana, qui racine nango, mosisa nango, ezai bolingo ya mbongo. Mbongo ndete eza mabe. C'est pas l'argent qui est mauvais. C'est l'amour de l'argent. Tout ce que l'argent peut acheter, la conscience. Nenge toujours mona nenge na moto na otuni. Na bisika mususu na bamboka mususu. Ba salaire ebali. Bande ko mususu batindenga ba vidéo. Mais na mboko zali wana ba député européen bazo 7,000. Oui. Macron a 13,000. Mais président. Kuna moi différence à l'équipe bateau, kuna différence à 2,8 fois. Mais na Congo 333 fois plus au bateau soit. On maman disait on est allé ba benyango corruption à grande échelle bien organisée. Pendant que les alliés moi et tanga goutte d'eau dans l'océan. Aujourd'hui, Sengari Banamboka ba fungola misu. Parce que bateau yo bazo kufuta bango. Parce que ba bimé na bazana ba rubrique moko bazo ben invisible o ba pesa bango ezala kati. Alors, ceux qui bango de bazali censé ba voter ba loi. Pe ba contrôler bateau o bazo gérer bien à l'état. Alors, mbongo bazo zoa ezo utana gouvernement. Question yango maman disait ce qui le gouvernement a fait ça, monter au Hana. Bango a combien? Bato oyo bazo générer l'état, la société et puis ça kambongo dans l'état. Bato kuna, c'est-à-dire que tout ça devant une hémorragie financière où il y a somme.
hémorragie financière oyo contrôle les alités parce que ce qu'on lelo n'est pas ébisikoi donc la député de bazoloba bato bazoko ezoko kamusa bato mais ba o bazo pesa ba député bon mbongo utaka oui c'est-à-dire kuna eza somo kuna eza likamu munene alors donc toka yango na lobi est na mboka na biso kuna ba ennemi ba occuper yango bazo occuper yango te mbongo ezobima lokola nguba donc Congo ezotanga de différentes façons côté à est makile ya bato côté na capitale ba finance ezobima ezotanga mais peuple azo vivre na moins de 2 dollars plutôt peuple azo souffrir ba soda oyo batini bango na front omoni mama Gisèle ko ngai malamu ebimi omoni bato bazo kamba mboka bazo kanisa ke bato à l'état ba agent à l'état ba soda ba policier baza bazoba te nyonso bazo kango pendant que soda aza na front azoli ate ba fute ete ba bisika mususu ba policier bazali 3 mois azui mbongo te ba soda o baza na front équipement bazo zanga ba groupe rebelle ba mususu bazo zanga manduki koleka bateau la force gouvernementale mais dans notre temps donc finance ezoko couler makila donc richesse ezobima mbongo ezobima alors na koka question na bateau bazolinga bakende na ba élection yango yo kolonga bato ningo ndenge baza na vertige moko ya mbongo c'est-à-dire que ningo baza na milango c'est-à-dire vila bango komi ndenge wana normalement eza bateau yo esengeli ba hauteur ba ato non seulement ndenge na kokaki ba démissionner non bateau yo il faut bakanga bango bazala na prison ba omoni biblia aza bien yango moni nazolinga ndeke mboka na biso to batemo c'est ba principe biblique yo yebi mbongo yebi eloko mais il faut zoom yango parfois 2 fois ou 3 fois il faut to koma na omoni mboka nyonso po etambola mama Gisèle il faut bato ba se servir na ba erreur ya passé le lo bato bazoko loba yango mais il faut to koma na point il faut tout ça tous à mesure pour que ba biloko ya ndingo et se répéter jamais na mboka na biso mboko ozali mboko ngara zali ba loi bazwa c'est sur base ya ba mbeba ndenge wana tango bato bazoko sakana na mbongo ya l'état pendant que peuple zo souffrir il faut tous à mesure et ba professeur ya université bazo doit $1,500 et zali pénible parce que na zo liste monsieur zali son coquille na présidence bon je crois que bani na 35,000 motasura za ba 6,000 a conseiller ndenge toyoki voilà alors ngai nde nazo babi que esengeli ba occasion ba opportunité à ndingo mbebe zo salama il faut bazwa ba décision ba mesure que ba erreur ya et ça ma isu souté parce que surtout ça la ngote et ko bana se répéter ba kuya ba ça la même chose il faut tous ba mesure il faut ba mesurer zoama et moi je crois que na ndenge ezali siko le fait que bazali déjà ivre au stopper bangote c'est comme un dans mesure ou la population bon pour ngai en tout cas pour l'instant je crois que institution armée zali armée ko sauver mboka yo tuna question mbala les kaki pona ma ndenge ne mbuta salaka oui mais je crois que bato bazokufa mingi na front eza baneza basoda bango bazokufa mingi bango baza ba victime je crois que institution bana mboka na solo ba bana biteke ba ennemi baza na armée ya biso te bana mboka o baza na armée bako sauver mboka ezali mboka na bango moni biso mama Gisèle tango biso ya na mboka tant afidèle azoya bazo biso ki bana mboka basoda mingi ba ke ezali bana mboka nde bazoya
baye bagate ke banyoka ne bazoya parce que na bali ya kabila baye bagate mais bao bazala sur place ko baye que bani na banyoka ngo ensemble. Alors de l'autre côté bazangi équipement bazangi manduki bazangi nini côté pas ba homme politique bazoko vider que ça l'état bazo sakana na o ba bengo ko sakana corruption organisée à grande échelle. Et ça ko sakana. Alors il faut ponanga on est ça point de vue nanga. Oui, oui. Donc, je crois que l'armée, les institutions, et que ça arbitrage, armée, à quoi, parce que, nana ko ça, na côté politique, on a même tout mon côté. Pendant que, bateau armé, qui ko sauver, mboka. Ceux qui balingi, ceux qui bazana bolinga mboka na bango, ceux qui vraiment balingi, ko sauver mboka. Donc, ceux qui va sauver Bogaté, alors, côté affront, dans la difficulté, côté finance, Mboka peut côté la une poignée d'hommes, bazo piller Mboka. Ça c'est inconcevable et ça et là il faut la sanctionner d'une manière exemplaire éthique dans l'histoire. Mais qui peut faire ça? Pour une institution qui est ça la Moussawana, ils ont armé. Mais comment ça la partie musu ya population bazone di maté makambo ne saison monana allez nu mais bandeko mususu bazana ngo toujours okota na ngo doute. Pourquoi? Bon, écoute dans l'ignorance, on est maman j'ai ngara benga bateau. Parfois na mboka na zesa on est-ce que weki kana est très abot. Ba mutaza qui ça éviter. Je crois que le peuple n'est pas mieux informé. Bato mususu aveuglement bazo disons pas ignorance bazolo mususu fanatisme. Non, motango zande konayo. Mais soko olinga kaye yebisa ye eloko eza malamu to eza mabe yebisa ye olinga kaye. Mais soko ozo bombela ye to kama taka ya ndenge bazolo ba lelo ezo vivre mboka tribalisme. Mais ils sont eux-mêmes de connaître la carte. Il faut le banayer. Mais sans le banayer, mais l'objet de conséquences, c'est ça. Ça veut dire que, bah, ça, on a supporter, soit par ignorance, par information, par vérifier, par fêter, soit par fanatisme. Mais en réalité, mboka et je sais alors comment mutumoko ya makasi ya konzo. Et ici, la situation est ici. Il faut solution. Il faut armer à intervenir pour qui maison en boca. Sinon, tu es mboka et bobolo. Ah, vraiment, parce que mboka est kokende, c'est kokende. Toko tu na yo lisusu mon major Ngbanda, lobana bisona. Comment la libération peut se faire concrètement dans notre pays? Parce que à chaque fois peuple azako tele mazako bima libanda mais toza komona l'armée tant yo le bina biso armée ko sa eloko mutu mais toza komona toujours armée puis la police bazali ko sa nini bazako panza bangona ba gaz lacrymogène. Merci maman, je sais pas na mutu na mona na ko répondre na deux volets. D'accord. Liboso na ko pesa du point de vue ya Yoruba ya Nzambe. Omoni bana Israël bazaki na boumbu. Pasio bazaki nango. Peuple congolais comme na on terre. Bazalaki ko souffrir. Mais tant que Moïse azaki prêt à libérer bango, tant que na 40 ans ba rejeter. Mais tant que passi l'équipe. Na lingi bana ya RDC balanda pe balandi ya jamano balanda o na zoloba et là konini bana Israël basai po bazala libérer concrètement et là ko liboso basala baganga ki pa nzambe ya solo ko ganga d'une manière authentique ça veut dire ko prier d'une manière authentique. Alors tant basali yango deuxième chose eloko salami du banzambe lobi que Nzambe ayoki ko ganga na bango, ayoki cri na bango. Tango ba reconnaître ye sikoyo, pour ye na chaque génération
nzambe mokela likolo na se na bilo a préparera toujours bato na ye omoni biso bato toza na retard mais vrai Dieu azala jamais na retard ndenge nazoloba no sikoyo nazoloba sikoyo nzambe asi a préparé déjà bato po bakoza Congo baza prêt bakoza na Congo wana bazali mais biso teli bango te alors tango nzambe ayoki cri wana atindeli bango oyo asi a préparaki ezaki nani ezaki Moïse asa komaki déjà niveau ya likolo na marche na nzambe tango akiti tala makambo Moïse asali na Égypte sans armée ezaki te aza na épée manduki non na puissance ya nzambe mais ezaki po abima ezaki il fallait basala bamiracle ndenge na ndenge bana eza babimi mais tango bana eza babimi balandanga très bien balanda Diamant Noir TV na bana RDC nzambe o atela likolo na sela biloko biso nazalaki roi ya bana Israël roi spirituel azo diriger bango na ndenge nini azo diriger bango à travers ba juge na ba prophète tala ba succès basali bitum bazaki babimaki sans armée basali ba exploit ndenge na ndenge plus de 30 ya victoire ba gagné ba royaume mais ba royaume monsieur zaki penza ya minene puissant mais tant ba komi na terre promise nzamba zo continuer ko régner likona bango nzamba zo régner sur bango jusqu'au jour où bana Israël bango moko ba rejeter nzambe ba préférer moto ba conséquence bandi na RDC bana RDC pe ba ko sa ndenge moko omoni lelo bazolo ba problème ba élection question les appels qui toko pesa na saisir ba tozolo ba élection ngai nazo senga na bana RDC na balandi ya Diamant Noir TV bo voter na bino candidat kaka moko nzambe o akila likolo na sabiloko biso boko tuna ngati ko voter ndenge nini yango na lo bamba mo yo le place na nga boko voter ndenge nini et ça simple o ko voter na isiko corruption ko zalate pression ko zalate awa na motema na yo motema na zoro baza motema pompaka makilate oyo yo moko na ndako isiko zali ikoza n'importe où isiko zali ozoka nga sikoyo décider solo na tata na yo nzambe aza tata na yo ko kasate ke bon ye aza non tata na yo ya bolingo lo bana tata to lembi mboka na biso depuis tous indépendants to souffrir na bato to yamba bakoma ko boma biso yo kamba biso alors tango yo ba congolais bisika bazali bandimi ke nzambe azala roi na bango azala mokozi na bango qu'est-ce qui va se passer yenzambe wana yende akopona akoya physiquement te non yakopona bato po bakonza mboka na biso omoni tango ba nommé président akonommé ba bureau na ye anoba ministre na ye mais tango biso to voter ye a rayé sur biso na motema na biso élection wana ye moko nde azotala yebi parce que nzambe ataka na motema ya bato Dieu regarde au cœur dans le cœur des gens atali na amoni atala mitana ba congolais oh bango kuna nso to aponi ngai kuna tricherie zate babi toute autorité vient de Dieu major Ngwanda donc Félix aza nzambe mtataki ete te oh amoni bato bazo utiliser verset wana et ça verset dans Romains chapitre 13 ezali autorité bazo ba wana contenu wana ezali ya bato yo bazo kama na église omoni mama Gisèle boko reconnaître nzete na ba fruit na yango ce poye ba o za manga e ko mona ba mangi ba mbuma manga mangi we ba mangi apate ba mango wana oui to pomme ndenge moko alors moni nzanga za auteur ya vie so botali vie à Jésus-Christ azaki na compassion ya bato yango le fait qu'azaki na compassion so bato bakali ba guérison à Jésus-Christ ça sala azoko ke la bato mawa mais bango ba kama biso bazana bazo ka peuple mawa non bazana souci ya peuple te Jésus-Christ yazaki vie na e pona bato tala Moïse
Yango azolo ba Moïse mais il a azot défendre même le peuple, azot discuter dans Nzambe pour Nzambe atika ko sirga pour à protéger peuple naé. Voilà le cœur d'un dirigeant. Azot kanisa peuple naé. Tala bato ba Josué. Mais les gens bato bazo kamba église ba mangoma na Congo. Ba bazo kanisa que soki ba aider peuple. Est-ce que bon baleki Moïse? Bon baleki Josué. Bato wana ba kamba mangoma wana. Baleki Moïse. Mais Moïse azo bunda. Bon ban Israël. Josué abunda. David. Bon baleki David. David l'homme selon le cœur de Dieu. Baleki David ani. Au lieu que bango ba mema peuple. Que peuple tala voilà ce qu'il faut faire pour la libérer. Bango ba vandi bazo te yakaka mambongo, bazo mbongo. Ba ko répondre un jour. Ba yeba ke bango bazali ba sentinelle. Biblia na Ézéchiel, bango bazali ba sentinelle, ceux qui mabe ezali, bango il faut ba ganga. Ceux qui ba gangité, ba nanda ba kufi. Bango ne ba futa ngondere. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, concrètement bana mboka esengeli va s'organiser. Pour s'organiser, il faut qu'on ça de sorte que moi, maman, je suis là comme balala. Aux hommes qui battent au koufa. Et je suis battu. Il faut changer de stratégie. Oui. N'a exemple, moi, on appelle ça. Ce qu'il est là, qui se soit bateau va s'organiser. D'une manière, il y a ma lame, il y a ma bêtée. Le groupe dans le quartier n'a pas venu. Bah, ça m'a responsable dans la bango. Bah, décider, bah, préparer qu'un jour, il faut pas que bah, benganato, bah, bima, bah, manifester. Bah, que le bateau à parlement, bah, s'organiser. Bah, bima de partout, la Kinshasa, au même moment, à la même heure. À supposer 5 millions de bateaux, bah, bimi. Au même moment, bah, bimi, na Kinshasa. Bateau, on a parlé, bah, force n'est pas contenir 5 millions de bateaux. Babimi, simultanément, surtout au même moment. Il faut c'est-à-dire qu'il faut bateau, bateau, ça là-bas, marché, banini, sur un bateau, bateau, ça sur place dans le Congo, on va mailler. On va couper sa bango, mailler l'autre, ça là, pour éviter l'iwaya bateau. Mais, parce que ce qui, rapport de force, c'est des balobaka. Yangouanat. Ce qui, attention, dans Basura Bazari, 100. La population, il y a 1 million et demi, 100 000. Il faut que ça, là, il ennemi en moni. Parce que c'est comme il y a peuple. Ça pour le peuple. Alors, le peuple, il va s'organiser. Il va sur place. Il va comment va changer la stratégie. Et le Simba souté. Ce que le Simba changer. Tu peux si bon car idée que banamboka va s'organiser. Ba yebi bana baza bateau, bazali intègre, bazali compétence, bazali la souci, bazali idée à détourner ma bloc à l'état terre, à bangote, va s'organiser dans quartier. Na ba avenue. Na ba commune, ba ça structure, moko parallèle que ba gérer bureau va se diriger par mon moko. Sans qu'on viole la loi. Sans qu'on viole la loi. Basso Bassali et que va faire asseoir en moi et comme bien ils ont fonctionné, alors à partir de l'organisation, ils peuvent faire beaucoup de choses. Avant que le gouvernement israélien ait blessé le peuple, il faut raisonner peut-être 7 fois. Parce qu'il va dire que contre-attaque sur les alliés et cause la dégâts. Alors, tant que vous savez, vous avez étouffé et tout ça. Vraiment, mais le retour ka moi tant au lobby wana pona batoyo peuple azobima mais bango mo azomona pas ces na mboka mais baza ko telemela peuple azakobima eza pena mawa mingi major ngwanda tokotuna yo tango to ba biso likambo kelelo ba voter moi tenga una sekana na tuna question ba voter nzambe ba voter nzambe ndenge nini biso to liko tuna mutuna lelo yo bande ko bele mutuno saza ko ba likambo etali nzambe. Tout le monde a parlé sur likambo nzambe Dieu mais mingi balobi ke nzambe aza ko exister te e bande ko mususu balobi même na ba commentaire toza komona puis mutuna bande ko balobi boy ke nzambe wana est-ce que pas sûr ezaka na Congo
nzambe wana mona yango te donc nzambe azalaka te ndenge bandeko aza koba kasi toza kotuna epai na yo est-ce que eza na mutu moko esi amona le vrai Dieu le créateur? Merci maman Gisèle, merci mena motuna mayo. Ko voter nzambe ezali vraiment simple. Moni lelo ko ba organiser ba élection bazo dépenser ba mbongo ebele pour ba kosa bato et puis ba tricher. Mais ko voter nzambe ezali simple, ezali individuel. Congolais moko na moko esika azali na ndako na ye esika azali soki na motema na ye alo ke pa tata na nzambe bi ngai na lingi ke yo o diriger ngai o diriger mboka na biso to lembi esi élection yango nzambe atala kandi na motema yango na obayi ke élection oyo akopona nzambe bana Israël basalaki yango ntango ngana bi bagangi alo nzambe ayoki alo ntango nzambe ayoki nde agir biso pe tokosa no moko ezali loko moko moni mama Gisèle nzambe aza tellement simple que bato bandimaka te mais soki moto akepa nganga bayebisi ye chaque minuit tiaka moto na se makolo likolo mama Gisèle moto wana akosala fidèlement oui chaque minuit akotia moto na se makolo likolo mais nzambe alobi simple soko ondimi ngai ke nga na rien sur yo nakosala simple bato bazondima na bango te Congolais nde esika azali andi soko andimi na kati ya motema na ye alobi na tata na ye ke nga nalingi yo rien sur mboko na ngai eke nzambe amoni na motema bakongolais tondi yango nde yango wana élection esalami bokomona makambo nzambe akela likolo sa kosala na Kongo wana bato bautikala minoko po est-ce que mutu asamona nzambe yango totuna est-ce que mutu moko asamona nzambe yango wana nazoa korépondre merci mais na question pour après nga nazozonga wana pour répondre à la question wana otanga quelques versets bibliques Moïse azali moto eboso atuna nzambe bon na Exode chapitre 33 balandi ya diama no bakotanga Exode 33 bakotanga verset 18 peu 20 Moïse alobi lakisanga gloire na yo nzambe alobi na ye tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut pas me voir et vivre nzambe alobi ke moto akomona ete pas vivre wana nzambe alwango na Moïse dans l'Ancien Testament na évangile il y a Jean chapitre 1 verset 18 Jésus-Christ a la Bible personne n'a jamais vu Dieu mutu mwote amoni nzambe mwana osemoko ya nzambe o azana bolingo ya nzambe yende à faire connaître nzambe. Jean 1 verset 18 est clair. Moto mokote à mon nzambe. C'est le fils de Dieu. Moni parole de Dieu est clair. Mwana ya nzambe. Ezate ke nzambe ye moko te. Mwana ya nzambe o azana bolingo ya tata. Tata de nani? Nzambe. Ndi a fait connaître tata. C'est Jésus-Christ qui a fait connaître Dieu, le Créateur. Donc, il est impossible na moto. Oyo, azana nzoto kabiso amona nzambe. Pour nzambe aza esprit, hein, maman Gisèle. Dieu est esprit. Esprit, oko simba ete, ko toucher ete, oko sentir ete, oko solona ete. Hein? Donc, à la forme était, au goûter était, Dieu est esprit. Dieu est uniquement esprit. Et Dieu ne change jamais. À l'esprit. Pour ça, mais pas à quoi ça rater. Alors, tout mon côté, on va prétendre qu'il y a mon nzambe. Moutou Nazati. Dans 1 Jean, chapitre 4. Na wucho loba ke moto moko ata moni nzambe po nzambe za esprit mais bato ba mona ki Jésus-Christ abotamaki na Maria zemina ezaki 9 mois loka mwana bana baso abotamaka alo saka na bana mosusu akoli Jésus-Christ azali ko obéir ba parents na ye
il a reçu l'éducation de ses parents. Il était soumis à ses parents. Bakolisaki ye, bato bamonaki ye, bato bakangi ye, babeti ye, babomi ye. Nzambe bakokanga ye te, Nzambe bakoboma ye te, Nzambe bakokundama te. Mais bato bamonaki Jésus-Christ dans 1 Jean chapitre 4 verset 12. Verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, surtout Zolingana, Nzambe azana kati na biso. Et Bolingone est parfait na biso. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 9 et 10. Oui. Et le but que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Le lenge Bolingonzambe s'est manifesté dans Mokili. Ils ont dit, ils ont été Nzambe atindika mwana ne se moko ana Mokili. Le banzambe le but que Bolingonzambe s'est manifesté parce que Nzambe yi moko ayi. Ngala komi Bible était hein. Bolingonzambe s'est manifesté parce que Nzambe atindi mwana nae. Et ça même verset, je crois dans Jean 3:16 le barake. Nzambe alingi Mokili mingi yango atindi mwana nae se moko. Oui. Voilà. Pour être motivé, ça qu'on dit, et cet amour, verset 10, il y a 1 Jean 4, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus-Christ. Donc, mon côté va prétendre que Amoni Nzambe physiquement, non, Azate, maman Gisèle, Nzambe Azate esprit, Azali uniquement esprit, et Asanja Kapete. Moi, le pas na. Vraiment, pour toujours, les autres, mona, car tout le monde a Nzambe bela, onga la mona Nzambe, auto bisanga bouime, yangwana penda toyoki le pa na yoto landi, motomo côté, Amoni Nzambe existaka, pour na bandeko babaki Nzambe zarate. Donc Nzambe existaka. Mon temps tu as te mettre maman Gisèle tala l'icône na le cobison. Tout à l'heure moi ça suis mais tant moi na bimi na ba mikuwa ekoli tout ça tala attends bio ntimakate. Vraiment. Merci na yo major en tout cas ba Congolais ba landi na boki binyo surtout baza elongo na biso bazotia ba j'aime belé parce que bandeko makambo eza makamba somo temps tozoloba tozotuna ba question yo pona mboka na biso komona lelo ndenge tolandi biso surtout tomoni commanda o ya M23 tango azoba pona Bunagana donc yango toza kotuna pa ya major Ngwanda pona bandeko bakoti na retard bokozongela émission na ebandeli bolanda ndenge alobi pona mboka na biso toza na besoin ekende te balkanisation en marche ndenge balobaka donc mboka na biso ekoki kokende te eza RDC ezali ya yo nanga peuple congolais o esika ozali kolanda biso tokotuna epai na yo lisusu olobaki na biso boye tozolanda nyonso tu surtout na makambo etali ba élection ou toyebisa biso sikoyo olobi na biso ke dans un pays occupé ba élection bakendaka yango te. C'est ça. Oui, toza na yo elongo bakongole surtout bazolanda biso mbote na bino bandeko bakoti na retard tozali toujours na major Titombanda bem totuna ye motuna oyo ya makambo etali ba élection na bandeli motuna nanga. Olobaki na biso ki bakenda élection te na pays oyo ezali occupé. Ola na RDC lelo tozali mboka ezali malamu te toza komona ke mboka na biso ezali vraiment occupé na ba étranger oyo batondi na kati ya mboka wana. Mais nini oyo lelo ozo proposer na nation congolaise? Maman Gisèle, merci mingi pour na mutuna mayo. Ezali mutuna ya mutuya ya kitoko. Je senga que opesa mwa tamuke parce que moni na uta ko expliquer brièvement wa eloko nini mutu congolais moko na moko ko sala parce que Nzambe atala kana mutema biso bato tutala kaloko zo frapper na miso mais ye Nzambe atala kandi na mutema alors soit tali na mutema moni ke biso to stoponi ye ako tinda bato po bakamba biso au tinda bato ba diriger biso
ba orienter biso ya ko konza bato ya ko tia parce que ye atalaka motema mais biso soki to poni ye na kati congolais moko na moko soko na kati ya motema aponi ye aponi nzambe mokili andimi eloko nini ye akozala pona biso yango na ngina la kisa bana mboka eloko nini akozala siko pona biso tokotanga Esaïe balandi ya Diamant Noir TV bako koma bana RDC bakola bakoma Esaïe chapitre 33 verset 22. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Ce qui est là biso banamboka toponi moko na moko se motra motema ozana motu moko azo pousser yote yangwana émission oyo sengeli ko panzango ko pesango bato banamboka elo ne bakosa ce qui congolais moko na moko esika azali consciencieusement na isolé esika azali a décidé na mayele mayalo binzambe yono kele likolo na sebilo ko biso mboka na biso ba ennemi batondi bato ba envahir mboka na biso tozo kokate to sengeli na lisalisi na yo kamba ngai kamba pe mboka na ngai soki biso ebele à travers le monde to pesi confession n'est pas nzambe ya ko komani na ko ye moko akozala juge soki azali juge ezali pouvoir ni pouvoir judiciaire ya kozala ko prononcer ba jugement ya malamu akozala il a dit l'Éternel est notre législateur pouvoir législatif yimoko l'Éternel est notre roi ça c'est le pouvoir exécutif et c'est lui qui nous sauve mon conduit armé yé akozala nyonso wana ezate ke ya ko ya physiquement azala nyonso wana te tango biso tondimi na kati ya motema mwa biso bon na lobi te ke na pekisa bino ba congolais to bana mboka basala o bazo sala pour la mboka eza libéré non te moto na moto a continuer à kosala tumba na ye a mener yango to kene yango liboso mais o ya simple o moto na ndako na ye congolais o azali alingi mboka na ye asolola na tata na ye nzambe akela likolo na se ayebisa ye na motema na ye akoloba wana monoko to na motema ke nzambe yo mukila likolo na se bilo biso kambangai kamba mboka na biso bunda pona biso na kati ya motema na ye ezate koloba wana bato yende nzambe atalaka nde na motema nde ero wana soko tango ya ayebi amoni na mitema na biso ye akomi tango ya akomi mokonzi na biso yende ako désigner nani azala eza côté ya pouvoir judiciaire côté ya pouvoir législatif abi batana kopona côté ya exécutif abi bana kopona pe banani akopona na armée po bakonza armée akozala nyonso wana pona biso mais sengeli biso bana mboka tokende pana eza façon moko simple biso doza bato liboso kosala yango te parce que bana RDC bakoko tanga bana balandi ya Diamant Noir TV bakotanga Exode chapitre 2 verset 23 je crois 26 Exode 3 verset 7 à 10 bakotanga yango bana Israël basala yango et puis nzambe intervenir nzambe a préparé déjà Moïse atindi biso to kosala yango biso mosala biso zende que to copier o nzambe asala déjà pour o nzambe asala akosala yango pona bato o bakondima ye promesse nzambe nyonso ezandingi wana o nzambe alaka to asala akosala yango pona yo to pona ngai to pona ekolo tango bato ya mboka wana to moto wana akondima agir selo yango ekosala achangeaka te biso ne bato ne to changeaka nzambe achangeaka te malobe pana mama Gisèle achangeaka te ndenge olobi na biso Major Ngbanda Tito toza toujours elongo na yo na bandeko bazolanda biso vraiment émission eza kitoko ndeko na nga ozolanda biso partager tango bandeko bazoba amen eza penda yango wana Major Ngbanda biso toza kaka kotuna epai na yo parce que tozongisa kona malobo olobai na biso tolandaka malamu la fois dernière olobai na biso ke nous devons éviter le tribalisme
Ndengo ebisaki biso. Lelo tokoloba concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à ces fléaux? Mutuna na yo mama Jésus kitoko. Pe et ko servir mboka plus tard. Oui. Tribalisme et j'arrive fléau moko mabe il faut te combattre. Pardon major Mbanda, pardon la kati maloba major. Vraiment balandi Diamant Noir TV major tozopesa maloba désolé pena na kati na seki kutu. Vraiment balandi Diamant Noir TV balanda ko na boke binyo soponde komoko tanga zokoma kelbi bazosangisa losambo na makofi po aparata mbangu. Comment mutu sangisa prière na bitumba même tamba mopoto bunda pona mboka ndenge bana Israël basalaki donc bande ko pe baza koloba yango mpona RDC donc esengeli na makofi na kosambela esangana nzela moko na oyo uti oloba na biso tout à l'heure. Oui, bon, na kasi na uti olobango awa ke bana Israël ba gagné 33 royaumes. Ah. Na bi ba gagné yango na lobaki ke ba dirigeant ya Mangoma na Congo ba leki Moïse na nini. Ah d'accord. Ba leki Josué na nini parce que Moïse abondaki pona mboka. Pona mboka na ye. Azali ko ebisa bana mboka ba bana Israël ba bunda pona mabele oza ba pesi bango. Josué même chose a continué na yango na to ba bike ba bazokamba Mangoma kuna ba leki Moïse na nini, ba leki Josué na nini, ba leki David na nini. Po batona ba bundaki pona protéger mabele na bango. Très important. Yango ezongisi nga moi sima mukie na makambo na lobaki mais bolimbiso limbisa nga pe ndi na zongo. Bon, na ozonga na mutuna mayo. Avant na répondre à mutuna mayo na koloba na yo na peso témoignage moko importance à ko éviter tribalisme. D'accord. Mboka na biso ekoyaka tango afdel akoti. Ngana yaki major na armée. Mais oyebi bato basali nyonso. Bien sûr, nous avons mené à intervenir biboso, pas délivrer, mais à travailler qui beaucoup plus. Na bateau yo, tout ça na bango te école moko te. Bateau ngai, na zo vande pa na bango, ba okumba ngai, ba okumba famille na ngai. Mingi ezaki bateau mboka na ngai te. Bateau ba futeli ngai ticket. Ngana bima na RDC na yarti na Amerika abo. Na futa pa $1. Bateau ba futeli ngai mbong, ba futeli ngai nzela. Ezaki bato ya tribu na ngati. Non. Bato bayambinga en Amérique. Ezaki bato ya tribu na ngati. Ezaki bandeko langa ya ba Congo pe bandeko langa ya Bandundu. Bangone bayambinga. Ah mboko. Ça veut dire que nazo s'opposer nango kato parce bazo faire ratisser bana mboka ma avantage belé. Ezali kozongi sa mboka na biso sima. So que tolingi to kende liboso il faut éviter. Alors ngana go proposer bo. Oui. Ngana sa proposition sur base que moto il fasse dans le centre il y a action na biso. L'homme et nako utiliser toujours na ba déjà que na show na mbala na mbala que ngai pona ngai yo so banda ndenge nzamba lobi na 1 Corinthiens 12 forme un corps physique. Pour la RDC, c'est fonctionner le corps physique. Corps physique, il y a un moto. Et ça, les membres ébélés. Chaque membre a sa moussa moyen. Ngai, cœur na ngai na ngi que RDC et fonctionne au corps humain. Ce qui nous autres fonctionne RDC fonctionne au corps humain, tu peux éviter tribalisme. Yangwana et ça n'a to ça la biso constitution ya biso moko ya bana mboka. Constitution na biso to élaborer sur base ya ba principe ya biblique, principe ya parole de Dieu. Et ça sont des principes immuables. Au bengisi ba za ba juriste ba nani ba grand tête o ba ebi de banzambe ba sansi bango to ça la constitution na biso. To kosa la constitution te outie pas ba bourreau na biso. Toko qu'elle n'est pas bourreau na biso te to ba salisa biso. Non. Et l'ocognon c'est où t'es pas bourreau. Il faut qu'on examine la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. Ce qui te sali angole alors les bosso angwana pour élaborer constitution selon la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu a la préférence. Parce que la constitution te sali angole ça déjà élaboré pour protéger un groupe d'hommes. Ba mususu ba protéger qui surtout ça les consciences basées sur le principe biblique et que ça la pona moto nyonso
sans exception. Et puis, favoritisme vous a raté. Ça, c'est un. Alors, dans le cas de la constitution, il faut tout ça, tout ça de sorte que, à tous les niveaux, il y a gestion en Mboka. Et dans le cas de Mboka, il y a ambassade, partout. Au cours de deux personnes à même tribunité. Et tiens, la constitution. Au cours de même, pas deux personnes à même tribunité, va se rater. Et ça n'a pas opté pour un pouvoir rotatif, pardon. Présidence rotative. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons dit que tous ces réunions sont en tenant compte et en autres physiques. Ce qui on dit que le corps physique, les membres sont déjà importants. Et que nous avons dit que RDC est fonctionné, le corps physique. Et nous avons dit que chaque membre est important. Par conséquent, et c'est que le pouvoir est là. Et que le président, c'est que la province union. La présidente qui ça? Toujours le président est Moutabandoulou. Bon, en Ezoya, par exemple, tu dis que le président a dit na Bandoulou. Makambo sur ba élection et comme ça à tous les niveaux. Et puis d'ailleurs, entre parenthèses, élection. Biso to copier élection ou ta système ou ta libandaté. On est ça peut-être il faut tout tumba tout ba on a zambé kende. Biso mo tout ça la système, il y a biso la élection d'une écouter ma case écouter simple mais transparent. Système qui toko ezali wana to yana plus tard. Alors bango na bandundu basali ba campagne na bango il faut la radio télévisée pardon mboka mobimba RDC toujours landa. Na suka ba bimisé biso deux personnes. Déjà tout ça ba idée na bango vision na bango et là il va ça pour na mboka bango mi balé wana ba cautionner Congo mobimba pour na ko yebisa biso ba vendre et là ko ba za na projet na société na bango alors peuple congolais ko prendre ko moko na kati na bango azala mokozi alors quand il y a commis mon a commis président il faut premier ministre à côté Moussous à province Moussous. Oui, oui. Donc, tu comment dire, c'est quoi la présidence? Il faut tout tirer la constitution. Bon, on a une grande ligne. C'est-à-dire qu'il y a des détails, maman, je disais. Oui. On a une grande ligne. Donc, comme ta présidence, et Sengeli, pour éviter tribalisme, pour l'instant, tu es dans la 26 provinces. Il faut soit de ma conseiller, soit ma directeur, maximum, il faut dans la 26. Chaque province a Tinda, mon bah, comment? Bon, chaque province, bah, ça la liste, hein, peut-être il y a 7 personnes, bah, on va qualifier. Oh, bah, remplir les critères, tout ça, les critères des années. Oh, bah, remplir les critères, bah, Tina n'est pas président. Il y a 7 ou il y a Polimo. Donc, limite, il y a bah, conseiller, soit conseiller, soit directeur, comme on va 26. Oh, bah, chaque province. Alors, na gouvernement central un ministre il faut où dans la province bato la province ne ba ko pona mutongo ba kotinda sur base de critères et puis il faut ayebisa bango bato ba ko constituer et ko voter bo ba pona yi to ba pona ba liste ba tere pas mutongo ayebisa le ko ni akusala pona province ne ba zuba liste ba tene pas président. Bon, la même chose pour le gouvernement. Le membre du gouvernement local, il faut baser maximum 26 pour donner 26 provinces. Le vice-ministre, le secrétaire général, le vice-ministre. Il faut limiter les dépenses. Oui, oui. Il faut limiter les dépenses. Alors, tant que chaque province est représentée, le gouvernement, des membres à tel même région, chaque province, un seul individu, un ministre. Ce qui est ministre, on a à BBC. Quand la province, on va remplacer. Dès que la présidence, ce qui est conseiller, ou ce qui est directeur, à Salimabé, bon, quand il y a ce ballon-goli, même province, on va remplacer. Parce que pourquoi chaque province est dans la présidence? Pour être EDP président, aïe, dans la province.
bon, on va gouvernement, même donc il y a un gouvernement provincial. Même chose. Donc, dans le gouvernement provincial, il faut la représenter dans chaque membre et chaque district. Où tu as un district. Quand tu vas représenter le district. Dans le district, même chose. Les années composées dans le territoire. Alors, le district, il faut la représenter dans le territoire. Dans le territoire, même chose. Qui est-ce qui t'a nassé? Pourquoi tu l'as en Nengouane? Parce que ceux qui t'ont sali Nengouane, tu peux éviter tribalisme. Mais bilo ko dozolo ba wa ekozaki, il faut tiama. Et tiama na mikanda. Ceux qui t'ont dit que les sikoyo na parlement. Parlement, Maman Gisèle, ngana kolinga na parlementaires dans l'année, chaque tribu atinda mutumoko. Tous à 450 tribus. Mais chaque tribu atinda mutumoko parce que tu dois éviter le tribalisme. Tu lingi tribalisme, mais tu lingi que chaque tribu ils doivent parler et ça dit que mboka les abisso banson. Nous ça profiter. Oui, voilà. Oui. Bon, sénateur. Tous à combien de territoires? 144. Bon, alors, chaque sénateur a représenté le territoire. La présidence force c'est ce qu'il y a de il faut la tribunion sur la représenter parce que le président a des symboles. Il y a Mboka Mobimba. Donc, la force est pour qu'il n'y ait pas un président. Il faut la bateau oyo, la tribunion. Ce qui est sali n'est pas la constitution parce que to kamati likambo to zelo bama likamba mbongo ba parlementaire bazoko zwa tout ça bato salango il faut tiango na cadre ya ba crime ya to ya génocide to crime contre humanité ba bloko ndingwana il faut ça de sorte ba mesure moko que ceux qui m'ont violé ango bon yemo avant violent il faut raisonner hein. Alors donc et là comme monsieur se sengeli tout ça la porte éviter tribalisme zalinini les loyo okoyoka lobi ya parti politique ekobima et comme lokola mayebo bon ngai na sur base ya liloba nzambe toza manzambe mibale vrai nzambe na opposant na ezabu toza batata spirituel mibale le père le vrai Dieu le père de Jésus-Christ notre père céleste et puis les diables azape na bana nae toza na deux puissances spirituelles puissance à vrai Dieu na puissance à zabu toza na lumière peut toza na ténèbres tous dans la vie, peut tous dans la loi. Donc la vie et la mort. Tous dans la semaine, il y a bon moins, peut il y a loi et zali. Tous dans la boutou, tous dans la mouille. Tous dans la moisi, tous dans la mobali. Tous dans la vérité, tous dans le kuta. Sur base de tout ça, et là on est à proposer. On a proposé tout ça là, quand on a deux partis politiques. Dans le Canabiso. Parti moko. Et allez pendant bateau ban sur bamona que nzambe a régné sur biso tout deuxième boka sur ba principe biblique parti mususu réservé pendant bateau ban sur bazali contre nzambe bon baza pour zabulu balingi que non zabulu na deuxième boka sur ba principe zabu c'est clair les comme pour les orienter surtout sali yango pour éviter ma me parce que on yoka lobby déjà ezobotama déjà ebotami mosusu ebakisami misusu alors nyonso il faut tia na constitution na biso po ezala ka bagarde de fou parce que soki mabe ezali il faut tout le 14 résoudre yango nde mboka na biso okende liboso au fur et à mesure mabe ezozala il faut tous avoir décision tous avoir mesure tout proposer ma solution po ete tozongela lisusu yango te sinon tokozaka cercle vicieux tobandaka kozongela biloko wana voilà en résumé, brièvement, pardon, et là, on a quoi comme solution concrète, il y a vraiment likambo ya tribalisme peuple congolais non surtout avec yango likambo kutu ya koloba nezate parce que za makambo ya motu ya o lobby explication exact vraiment clair pour na likambo etali tribalisme pour le na RDC tomoni makambo nyonso ezoleka surtout likambo ya bateke nazomona ba vidéo bandeko baza kotindela biso baza kokata na ba machette baza vraiment mboka na biso ezali na mobulu partout mais kuna bazoyela ka élection mboka nyonso eza mobulu partout mais kotoyo tozoka likambo ke élection ba biso bazolinga glissement toyebi te nini ekoleka 2023 yango ekomi pembeni penza peuple congolais azali kolala mboka ezali kokende ntango tomoni surtout likambo akanda toyoki
extrait oyo toza kozongisa yango mpona bandeko bakoti nsima na o major ngwanda alobi mpe tokopesa yo maloba kasi tolanda na bandeko baye nsima batala 2022. Contrairement à tout ce que les gens disent, que le M23 est en train de maltraiter la population. Je suis venu de Kisiza, je suis allé à Tcheya, et maintenant je suis à Bunagana. Et ce que nous avons vu, la population va paisiblement à leurs occupations. Il n'y a aucun problème. Donc, tout ce que les gens disent, ce sont des médias des mensonges. Ils disent des choses qu'ils ignorent. Mais la réalité est tout autre. Nous ne pouvons pas maltraiter la population, ce sont nos parents, nos mamans, nos enfants sont là. La plupart de nos militaires ont des enfants ici. Donc nous ne pouvons pas maltraiter leur famille. C'est inconcevable. C'est tellement incompatible à ce que vous dites. Alors, quand il y a d'autres rumeurs qui circulaient, non. Tout le monde au sein de l'armée révolutionnaire congolaise est à parfaite santé. Il n'y a pas de hauts gradés qui sont morts comme ils sont en train de spéculer. C'est faux et archi faux. Moi, personnellement, on a dit ça, mais nous sommes le samedi le 27 août. Je suis à Bunagana. Je suis moi-même à Bunagana. Et tout va bien. Tout va bien. Et c'est que nous demandons qu'il y ait la paix pour tous les Congolais. Merci beaucoup. Ntango moto azoba tout va bien me na mboka nini eloko wana nde yango esali biso tension makasi na mokali na mboka nini oyo azoba tout va bien na mboka ya bato vraiment bango oui loba na major c'est kabisa te moni mbongo oyo bazokoyiba na capitale corruption à grande échelle organisée mais mbongo wana toza na bato baza mama jise na RDC wana toza na ba commando bien formé baza wana toza na ba tireur d'élite baza wana na mboka wana OK bazwa mbongo wana ba faire appel na ba commando bien formé basalaka ba action minene quelque part et ba infliger ba peine ba perte na banguna et bazo mbongo bazo panza yango bazo sakana nango pour permettre bato ndenge ope azoleka azosala vidéo aseka biso mais ekosila maman Gisèle ekosila mais quand major Ngwanda tolingi esila lelo po tozolinga nde bato bazotravaille mpona mboka batelema balamuka bavandi tranquille bamosusu baosala bagrandaka te bamosusu batravaillaka balobaka na bango te mais ezosala bango pasi ben oui mboka ekosila ekobonga nango ekobonga merci na yo major Ngwanda peuple congolais surtout ayoki na matoi no lelo expliquer biso makambo ebele depuis tobandaki émission donc place moto akosote émission eza te po nyonso olobi na biso eza tellement motuya ndeko alobi mobutu soki ayoka esika azali amona azoyoka mboka ndenge ezoleka mpasi oyo ekoti na RDC likambo te major Ngwanda vraiment tozokende po toshite na biso mpona mokolo na lelo kasi soki bakongole bazolanda yo bazwa ya motuya na nyonso oyo oyebisi bango likambo to lutter contre tribalisme oyo eza na RDC oyebisi biso makambo ebele bato oyo bamona komona nzambe physiquement eza te makambo nyonso oyo olakisi biso na makambo totali ya Bunagana lelo ezali na maboko na biso te na maboko ya bapaya nini okopesa bakongole ya motuya totiki maloba epai na yo bacomprendre nini olobi na bango na pokwa na lelo na nyonso tolobi merci mingi mama Gisèle mpona bosukisi na koloba na bana RDC bana balandi ya Diamant Noir TV boyi bozila 2023 te po bosala élection ya candidat na bino azalaka moko mokili ya likolo na se na biloko biso apesa bino mabela RDC bovote ye bokovote comment na kati ya mayele na motema na mwayo yataka ni motema yataka libanda te na kati ya motema mayo solona na tata na loba na ye yebisa ye ke a régné sur yo pa régné sur mboka na biso tango olobi na ye ata lokatalaka mitema na bato amoni tango akomona ke peuple congolais balingi ke ye a régné sur bango ye akokoma juge na biso akokoma député na biso ye akokoma mokonzi exécutif na biso mokonzi armée akopona bato oyo yo na ngai toyebi te ye akopona bango ye aforme bango batonde na Congo wana baza na bango to mosusu baza libanda po ete atia moto na moto aza na place oyo ye alingi ntango tokondima ye
makambo ya kosala akanisi mokili mobimba bakotikala monoko poleli na bato bazoko konza biso wana makambo bakomona bakokamo mais biso ezali simple yango na wutu loba ke omoni pas nini pona yo ndeko oloba na kati ya motema no sans pression que nzamba a réussi mboka nayo comparé au ke panganga ebiso ke chaque minuit chaque mutu na mukaka okosalango mais nzambe azali simple bana Israël basalango nzamba tinda bango Moïse abimisa bango a délivrer bango akope ko salango pona biso po a changer kate ye a respecter toujours ba condition to sali to remplir ba condition akosa pe pona biso mboka na biso ko délivrer vraiment ndeko alobi ko sila ndenge nini kasi ba traître baleki même à la diaspora. Oui, mais il y a au monde exactement. Il y a yebi ba traître. Au monde tant que besoin de senga na peuple congolais que bo sambela que bo remercier nzambe que asili déjà ko exercer ba jugement na e likolo ya ba ennemi na biso. Tant que zo prier ndengwa. Yona ngai to éviter ba ennemi na biso za banane. Oui oui. Mais yé mokela likolo na sa ebi bango ba so ndenge ba s'organisaka. Ndi a ko exercer jugement na likolo na e. Aza préoccupation les alliés fondés. Yangwana, tous en a compétition spirituelle. Et ça physique. Ce qui est spirituel tolongi et que c'est manifesté dans le monde des sens. Alors, Yangwana toujours na tout qu'elle n'est pas oh l'équipe bango mo kili mo bimba. Bako ça la complot contre RDC. Mais ce qui biso to ke pas oh akela likona se bilo ko biso. Mo kili mo bimba ba se lié contre bako ça la confondu. Nous avons changé ça ça par rapport à Israël. À vous sentir pour la biso, que biso, tout ça, tu appliquer les mêmes principes. Vraiment, merci, Major Ngbanda. Na moni batu musu baza kokomela nga balobi bazo ko rozwa yo te bazwa yo ndenge nini pona bazo luka kaka bazwa yo. Donc na ebité. Malobe pa na yo moko ozali awa to baso to yambie to tuni pa na moko o ya ko loba bosa ka nde ya lobi wana. Voilà, yo moko za wana. Bon, bakende na YouTube, na chaîne mi bari na YouTube. Oui. Ataka maté kuna. Ils arrivent pas na maté la tia souvent kuna. Qui dit la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu. Mosusu parce que on est en français, o ya mosusu wana puissance pour la vie de notre nation. Puissance pour la vie de notre nation, PVN en sigle. Ce boké kuna bon beaucoup là la matière musu pesa kuna tout comme beaucoup tikanga pe message de ceux qui volingi. Merci na yo Major Ngbanda émission qui tourne moso aussi si na bandela lisusu en tout cas c'est Saint Laurent au côté retard donc bandela émission oyo kama makambo ya somo ezali ko salema na kati ya mama Congo ezali RDC mboka na biso to sengi kana ba konzi ya mboka bala muka peza mingi nde Major Ngbanda alobito telema peuple congolais a telema partout na mokili mobimba esika wapi ozali pona oyo ezali mboka na yo tozela lobité tant bakomi ko yebisa biso ke mboka na biso bavandi yango na bakiti baza pe à l'aise akoloba ke mboka eza bien toza kutu bien vraiment ezali likambo esali passe na mitema ya oui omoni on va pas que comme ah d'accord oui omoni loko le pouvoir na motu il faut pas zélater oui il faut pas action sikoyo nde simande sikoyo nde bakomona résultat nango eza lokola biso tolingi ke mboka ebonga mais tovandi na biso kaka boye te il faut tozwa action à l'avant tolingi ke nzambe akonza biso mais il faut tokende liboso epai na ye po ye a répondre. Merci tokutani na mbala esima balandi nyonso tu merci bozalaki na biso elongo na kati ya Diamant Noir TV oyo ezali antenne na bino en tout cas tokutana na numéro ya sika Major Ngwana merci na yo na ndengo expliquer biso na bokebi nyonso tu na maza koleka na kati na mboka na biso j'espère que mutu nyonso tozwi par na ye pe tokutani na yo na mbala esima à très bientôt bye bye bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est